Okolo Nzambe akolwaka lelo bipendo eza ya yo faci beto benganga. Voilà. Ça c'est sûr. Lelo mati wana aya na pese mbota loboko bon na pese merci na musala sali kitoko na kata mboko molingo. Mais la liwate wana nga na boyi NON. Soki na lali ba pese ngeloko te moto pe aya te. Balanga balelanga basolanga selke na ndenge na bango. Ba ko pesa nga ba ko lenga français belete. Na lina bomo iboye boye nango bana nga bamoni bakoko nanga babi oui koko la biso sala musala na Congo démocratique. Est-ce que vous avez boye mapenda fanda tali bolo pango na sombi pa na musala na za ko biso mwana na lo bandenge nini na biso eloko ezate. Oh là là. Naza na soki 32 ma plombe 32 ma plombe ya muke ezate nyonso ezeli kaka bapesi nazali nani na pasi ça sera bino lo mo awa peshanga asala eloko moko extraordinaire. OK Mwana wana Nzambe mokonzi Nzambe abipendo continue kopambola utile lo peshanga vidimu kwa ba vidimu kwa kumuna ayaka kaboye obobende bote bote to benda kete non bobende sikoyo ayili biso ba sokoli elo ba batie ba biloko ilete nani masasa ba sokini noyo batie o ba manzaka eko biloko le ba chapa ba benga basil basil ba chaka bino yango wana papa sikoyo ba manzaka neti chako soko lingi ya boy ko lingi ya boy okolia te fu na dako wana babendi bote to changer biloko parce que biso ba make up wana papa tongali hein mama il faut pas love is crazy love is for me. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Samina Bisso que tous là na biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors les lois qui n'a jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et même la message au paix à kolobete. Tous là premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana le po le lobatanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadra bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci na bayo chaque fois vous fungola ka poste télévision na bino pona kolanda le ko Mirakiamfu na 4 émissions à renvogue. En tout cas nous voici encore
pour un nouveau numéro. Il y a une émission Nabino. Vous voyez bien que Mikolo Miranki en vous n'ayez vraiment pas na kundola. Comme Nabino artiste au balekra na télévision pamba pamba te. Pourquoi? Parce que na kati na bango eza ba richesse makasi oyo ebomba mi. Voilà pourquoi lelo na ye koluka mama bipendo. Vraiment maman oyo asepisa bino makasi, maman oyo apesa bino goût ya musala ya théâtre na kata ku nzoi to mona epé na groupe salongo ya moko bandaka pe ko leka ko sa émission. Après ba maman bipendo to moni génération ya bana baye. Voilà pourquoi na solo na maman bipendo na kata génération oyo bana oyo babimi lelo est que to mona pe maman bipendo moko na kata zali. Vraiment yo azamu penser na maman bipendo. Mbote na maman. Mbote mon fils cher collègue. Ah vraiment là c'est plus quoi bonne émission na nga mikolo belé hein vraiment na yambi yo kangila biso porte mingi maman. Po moni koleka le kalabino et comme makambo belé. OK. Donc le moto lokola nga nazali professionnel déjà na koleka n'importe où tu. OK. So na zo le kabo il faut na ba na zo le kala likamboli. Voilà. Ko ko balo makambo moto albi likambo susu bile ko balola. Donc angwana moni nga na linga ka teke na le kale. Non po na moni lokola koleka tena zana tsena munene lokola radio télévision nationale congolaise. Donc na monte na kele kolukali ni susu ya bizamizana. Eh nzambe langa biso bizambi ah bizambi pe kela bizambi pe asolo ezalaka OK pe babondele pono po biki ya non wana te papa ko pesa ka ko risquete que na zoke de pas ba ko sama na bika kenaka na bizambi non kozala doute tele mesika moko po Libiki Zawana. Et na radio télévision nationale congolaise. Voilà. Au milieu du village. Bo sakanaka, bo sentir lelo ha, mama bipe. Bipe, et bien ça là lelo mo boya. So et puis le comment parti la tena yo. Lenga zemo to na télévision, uzaka so chibu. Bimis ah non. Miso ça ko passer no sala bon maman. Lelo te. Lelo sala te. Voilà. Mama bipe. Yeah. Bambula boni déjà ça na musala oyo. Cher collègue, tu as âge na commune ango. Pour une émission bo ina sepelaka. Là l'action d'archive ngai na bandi musala na radio télévision nationale congolaise. OK. Nde nazala ki miyoto ya bipendo ya muke. OK. Ya zolo à côté le mozo. Na monete zolo ngene te etelema ngasi ndenge zala kite. Donc baza ko ndima teke naza muluba. Pour que naza ki muluba. Ozo tamsu mape naza ka muswahili pona ndenge nazalaki. OK. On comprend ngai mais que ça l'émission na bipendu na télévision sans archive et ça la bien te mangala holi ko ba archive na yo tunani na sala na yo émission awa na invest na sala ba archive na yo ba trophée ba pesa yo ba diplôme ba pesa na sala ngo ebele mama na kocha yango oui na kocha yango yo moni oui que mutu akala za mutu akala voilà ngapi moni na mutu akala na oui oza mutu akala ngo fils musala no zo sala na félicité mais yo ndo lekinga la mukana kala makasi merci beaucoup loba mama oza loba moni musala oyo na bandi yango tozali na bilenge ezanga te na ekoluka musala na RTNC na radio télévision nationale congolaise ezali papa na bana nanga donc mobile nanga Quand vous foutez pas maman dit en tumba et son âme repose en paix. Quand vous foutez na barumbu. Ni bali bavandi bazo beta bavandi na bango, mais bâtir radio na bango pembeni. Omoni mon fils, radio ezali eloko moko ya mutu ya pona mutu. Okozo musala na nzela ya radio na communiquer message. Okozo likamoko amala mabisio na communiquer message. Donc ton elizak radio te. Comme la télévision, radio pour n'engager zanatina. Non, radio zanatina parce que radio nde mutu comme singabi penduboy. Ce qui radio tembe mon fils pour le moment n'engager. Le temps bazo beta dame na bango, ba communiquer. Ah, toi quand on communiquer, parce qu'il n'a pas communiquer. Bazo luka artiste comédienne na radio na les rois les OZDRT. Oui, OZDRT na tangwa Zaïre na radio télévision nationale congolaise le temps où on est aux ZDRT artiste comédienne. OK. Oh papa mimbele wan barubi toza ba comédienne na ndako na biso nzita na bipendu bazolo ba trop donc il faut ba kende ko sala musala tant bayoki
bapesi biso na ntongo bapesi biso transport na ntongo babolata bokende bazobenga bino kuna epai wapi okune na OZR te kosala nini bazoluka baartiste bino kolobaka wati ebokende koloba kuna donc bozala bata minoko bino bana manzita makasi ozomonana te ozala moto matata papa nazoyo biso koloba eza don na biso ntango wana bango balobiki po tobale kosola biso makambo ebeli tozoseka donc omoni tozala na faire pele na biso moko na ndenge na biso sikoyo eza solo abi bosokola bokende bonga transport yango biso na barumbu toza transport ndenge nini tokeleka inde tolati mapapa tokomea na terrain okali na biso ale tolongoli mapapa tosokoli makolo tosengi makolo tolati bien po tobanda kolata lero wana kolata mpe eza don kolata eza don obeti mpe na bora tananu ajamera ajamera tabora longoli forme papa ne tombera jamais oyo yango soki ozoyo epalanga lata bakati ata basi ya bana nga babanga mer babokilo na yo babokilo na nga nga yoka bama te nayebosala mpe fort ibana bino basomila bozala ndenge wana oyo nazanga mpe napesaka bango po ifo bango balota kitoko nga mpe ifo nalata malamu donc nakotika basi ya bana ngai te ni baleki na ngai te ni bakoko na ngai non forme eza partout presque eza don eza makila donc papa wemba lui ye akei me abi forme ne tombera jamais ekotombe ata mokolo moko sikoyo ntango toyawa tokomi na porte tokotuna nani radio eza kote nini yo babi radio yango wana kuna balakisi biso sikoyo tokuti poignée eza te vitre na vitre soki sikoyo tokosimba kote nini mbala liboso okota place ya bongo mbala liboso bo basaka mbala bakende kutokote wana pai wapi ntango totali zita alobi na ngai na Kiswahili po mbala ya manisita questionnaire me repose mpe azaki murega to manisita azobe Kiswahili ondimate mukongo donc mpe nayebi ko Kiswahili likolo ya mama nzita abi na ngai ikele to soki tomoni moto azobima tomoni kote poignée ezali alebisi mpe tokoti bango kuna bazomona biso me biso tozomona bango te tomoni ka moto moko afongola boye esali boye lokola ascenseur tokoti bato balala na kosa omoni théâtre ebandi deja bato baomona bino siko ndi bosala tozoluka biro ya papa directeur Mosete Mbombo asa kufa na ye babibiro ene yango wana tokei biso tozali toyoka communiquer na radio bazoluka baartiste comédienne na groupe Nzoi boyoka communiquer biso te epuis mbala biso bapesa mikanda kubala nga pesika mukanda mbala amasa pesi mikanda po bala kisaki mibali bato otindi biso basali lettre voilà ke bondi mabango na musala biso abala wanto otindi bango kozala mikanda mbele na bino chef tozala ok abengi bato mibale bokota yaka zwa ba mama kena bana studio bakela kosala biso test po bayoka voix parce que na télévision bazoyoka voix na yo na beauté na yo na radio baza besoin beauté na yo baza besoin ya voix na yo bakela tester biso bayoka ndenge ni tokolo soso tolukei makambo tikaka tomona makambo ntango tokei bovanda moto aza na ngambo ya talatala kuna abi bapesi biso test boza bambanda mibale bozowela mobali okitesi bapesa biso yo na manzita ngai na manzita toza bambanda tozowela mobali nzoka basala erreur grave batunaki te fale batuna bayeba bapesi biso 30 minutes biso tosali 1 heure tobandiwe kwaka bango kuna balali na koseka bazoseka biso bio bazoseka bon tokontinue 1 heure balemi na koseka basali boye mpona radio na kitalata basali boye c'est-à-dire esi totiki chef ndenge nini abi non vous êtes fantastique voilà chef tout ça fantastique abi oui bakomi na mokanda basaki biso adimi basigné directeur asigné akomi date wana bozonga boya mokolo boye ile toyi kozonga mokolo wana nde toyi kosala examen na ICA na biso wana ezalaki sevoza na bato nyonso tozala bango na RTNC tosali sikoyo basali biso examen moko makasi
tozwi kaka mokolo yango ntango bozonga na ndako mibali na bino bobete balisolo ndeni papa babi tozalaki bambanda abi wi tozalaki bambanda tosabe toswani lokola bambanda baswanaka bokanye biso bitokanye papa tala mikano yango bapesi une réponse que boza na ba véritable basi voilà babi koloba sikoyo babi biso boza ba collaborateur extérieur to bandi ba collabo 10 ans OK to yaka na musala to sala ka théâtre mais to futa makate 10 ans papa oh to sali na RTNC de wana OCDRT 10 ans sikoyo malimi saboze na mbula boni na nini 82 baiko engagé sur le 1982 OK d'abord kota na 72 oui sikoyo loko tozali na posa ko sala mbele batili biso to sala donc il fallait kaka to subir OK bala moko allez beaucoup de choses engagé bino hein quelle fête landa engagé quelle fête landa to fêter l'être na film le fali pour pas mais oui mais avec Mbodi voilà mettre bambodi pas fali pour pas et pas donc to bête l'être na film le ba fali pour pas aigle la personne mbotaya que Dieu bénisse mon fils donc on avait fallu à mère oh ndeni biso za ba mama lelo na lobby mwana leyo ti tala kaka mwana leyo buka na te black na coin sikoyo to bandi ko ya musala bangaje biso ta bangaje biso to bandi ko mesana forme ti bana nganyo soto ko bota bango papa iko tika biso to ko tika la kala na toujours na alira RTNC ti lelo pona bambano yo moko ibi bambano ndenge okuti kotuna ke uzwa nini ya malamu papa nazana ba maplo mususu bato mususu bazwa ngo te na bi place utaka te ezaka mama Bipende c'est bien vous oui c'est zalinga moko mama Bipende oui oza nominé yaka le seka boy nominé yaka le seka boy nakei excellence nakei diplôme nakei ya munusiko ya lilie ya biso ya culture art nyo style ko suka na Lumumba Kabila siko ba to ba na lingala ba maplom to ba diplôme te ba maplom ngo yo zo wana nyonso na ezanga mosolo zalaka papier na ba trophée apamba ndengo lobi wana bazoyoka ke ezanga mosolo po kutulinga mutula te obi ezanga mosolo oui nazwi yango ezanga mosolo oh là là ba ko soka merci mama Bipendu pour la musala kitoko au sali nazo pakola couleur ti sikoyo na radio na République démocratique du Congo eloko makasi juste pakola ka couleur eze eloko makasi tozo teya kaka tozo sekisa kaka mais mukolo nzambe akolwa ke lelo Bipendu eza ya yo faci beto benganga voilà ça c'est sûr telelo mati wana aya na pese mbota loboko bon na pese merci na musala sali kitoko na kata mboko molingo mais la liwate wana nga na boyi NON soki na lali ba pese eloko te moto pe aya te balanga balelanga basolanga serike na ndenge na bango ba ko pesa nga ba ko lenga français belete na lingi na visa na lingi na bomo iboye boye nango bana nga bamoni bakoko nanga babi oui koko la biso sala misala na Congo démocratique. Émission Oyo, je pense que bato baza kolanda ngo même bureau ya président de la République beaucoup comme sa message maman lobby azana posa pesa président de la République Faci Beton mote na loboko akuta na ye alobi alingi na ete ke boya kaka tango akufi nde boye mais soki akufi na kufa pe lelo te papa na nazali na koleka 150 ans. Amen. Pour nga nazali na tinda ko simba nzete boy. Nga nazana ba koko. Koko na nga mibela uti ko bala. Kala mingi tazo bota. Siko na koma na kokolo te. Siko kokolo wana pe fo bala. So za masi basi ba umela kate akobala noki a 6 class abali noki. Na ko mape mwana koko na kokolo langa. Kokolo. Na koko dazo me makaka. Nazo makaka kende pa ite. O mari nano andimite. Yesu adumi nano tengana kende. Pour exemple, ça mingi nazo sapona Congo démocratique. Vraiment. Maman,
mo pe so me fan total mamo sala banga pe mo liwa ndenge zalaka banga pe liwa c'est liwa eza pona batu nyonso. OK Ye moko le roi des rois, éternel Dieu de tout puissant, alekaki na liwa. Mais ye lokola azaki le tout puissant, mabelo ya ye asalaki essence pendant 3 jours. Biso ndo tokende so oyebi Yesu okomona ye. Mais so oyebi Yesu tokende libele pali fele. Mais pona yebi ke liwa ezali. Nake lobanga liwa pona ni. Po liwa ezali kaka pona moto nyonso to. Mais pona nga minute oyo liwa komona ngote. Po ifo nazala kaka. Neto wana oyo biso ministre na biso son excellence Oya Yakatem. Azala na ye. Patrick Mouyaya. Vraiment. Patrick Mouyaya Katembo. Azala na ye. Maman eki bini bosale musa mingi na théâtre. Musa belé penza. 1982 babota le nazo sala musa excellence langai ministre langa Mouyaya bota na 1982. Oh, vraiment. En tout cas, excellence na pesi bambote belé, ambote belé, wanzali excellence na biso donc chef Nabiso. Ya Marie. Numéro 1 Nabiso Zalinde ministre ya information pe média. Merci beaucoup. Aukata. A beau comprendre to sala yango maman zala naturel ndengwana. Maman zala lem sa moni mutu apesi mbote, beau comprendre maman. Pesa mbote. Nakobo ya bota bana te. Voilà. Vraiment. Maman. Bino bosali makambo belé na théâtre. Leo tokombe tokol ba peke no mwana moboye oyo mabi penda bimisala na ntila théâtre yeyo. Nazana Rose. Nazana bane belé bazana RTNC bazo sala bosala na ngai na groupe na ngai. Oh, groupe La Sagesse oui. Et kenda pourquoi ezali. Tozo election mikolo. Donc bana na yo wana oyokiswa musala po me bango na musala bangaje bango. Oh là là. Bangaje na twazana bangaje rambala moko te bazana ba collaborateur extérieur. Ba collaborateur extérieur. Voilà. Nazali bazo sala nazana Gloria, nazana Rose, nazana bango bazali nazana Mapasa, bazali belé. Donc papa, abisi bana belé parce que nako zala égoïste te. Voir wana bipendu wana ezalaka ngamoko na utwasa su mama koko azate. Mama koko eza bomengo aza musika na poto. Mama koko ezali ngai yao. Poto zo mobala ko jouer na ye lokola koko janzombo. Akenda ba mindele kuna. Atika ngai naza sona mobile penza so bidi au moins donc tala ba mekola kaka mena ndenga boye tika kaka maman na mona ka il y a moins 3 ans passé mona no Peshanga a sasa bino lo mo awa Peshanga sala loko moko extraordinaire. OK mwana wana nzambe mokonzi nzambe bipendo continue kopambola utile lo Peshanga vidimu ko ba vidimu ko akumuna ayaka kaboye obobende bote bote to benda kete non bobende sikoyo ayili biso ba sokole elo ba bache ba biloko ilete nani masasa ba sokini noyo bache o ba manzaka eko biloko le bacha ba benga ngo basil bana basil ba chaka bino yango wana papa sikoyo ba manzaka neti chako soko lingi ya boye ko lingi ya boye o liate fu na da wana babendi bote to changer bilo bosali make-up pe kasi make-up yango wana na bosali kombo make-up yango wana basi biso ba make-up wana papa tongali apesi toke ko José Baila na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo koma te bazana mboka nini bazana France mususu azana Belgique ekoma kate mais bazali kuyiba na embi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obandenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa
eza na Sainte Thérèse na Nzili. Soki kaka moto akomi na Sainte Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Baila. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tala braza Pointe Noire ziba service ezalaki ezali soki wana te Angolais nali te nango Angolais Zibe service ekale eza musike eza na ville kota ya Gombe nayebaka place wana te omoni neti olingoke na Ngaliem omoni kota ya mama Zuzi Wambombo omoni ndako na ye nini moko eza na kwe wana nayebi kombo nango te restaurant moko eza na kwe wana ya nani c'est comme si AZ papa nayebi te nakendele kolia sikoyo ta tokomi kuna tokuti bamesa kolia wapi ayi mama naza kopesa bino merci po soki bino tembele biso oyo tomonana te soki bino tembele biso oyo tosala mosala oyo te yango nabengi bino bamama na ngai napesa bino merci nalesa bino bomele na suka apesi biso visco batie na kati enveloppe ezalaki super wax ezalaki mapapa gujir po abi tolataka gujir ezalaki donc mwana na préparé apesanga sale lisusu ko mois de mars ezocontinue yango wana napesi ye merci nzambe mokonzi apambola ye. Voilà, en tout cas etaki esengo mingi koyamba icône ya mboka oyo bamama basali mosala makasi na monde ya média surtout na côté ya culture congolaise vraiment bazo mérité balia bamela bazo mérité vraiment topesa bango bamakambo oyo ezaki vi na bango bamama est ce que ndenge ezaka mpe boye mape na fanda atali bolopango na sombi mpona mosala yango naza koyebisa omwana naloba ndenge nini na biso eloko eza te olala naza na soki 32 maplome 32 maplome ok omonaki yango te namonaki ya moke eza te nyonso ezali kaka bapesi nazali nani na pasi voilà koyamba mutu boye mama azolela ke na mosala asala abénéficia nango te abénéficia kaka na koyeba na kombo na mboto fele na balabala mboto fele natokanga foto mama tokanga foto na kelokisa madame na nga so na biso nazali mama bipendo mama ka foto na babuso ozobwakela nga basoyi na maboko nzambe mokonzi amona yo nzambe abatela yo lipambo na lipamboli mikolo nyonso nakosuka na lipamboli mikolo nyonso tata mabipendo eza lokwa neti papa wendo te na dernière minute na 18h na 18h papa wendo tokoma na 19h papa wendo azwi mais ngai eza 19h te ngai eza 12h osokomai na 18h te nalobi papa wendo akomaki na 18h 19h enge ekoka mais ngai na 12h s'il vous plaît 12h oyo bakonzi baliaka nde namona ne farafa na faci beto farafa mwele beto napesi mango koto prêtre na baprêtre nsima jésus christ ezali faci beto oyebi yango oui nsima na ye ezali nsima jésus ezali faci beto oui awa na basi na congo awa na basi mwasi ya yango ekole mama denise yakeli tshisekedi ye nde marie na biso faci excellence jésus mama denise marie ya biso toza na ye awa na se donc soki oboyi sala mokili na yo kende ata epa bato mosusu tokotanga bakombo te
Maman, yeah. Oui, tout le temps, ma première dame, mba mo likanise lingai. Mayo po ozala carte oya pour ta charge de santé o ba comédie bazwa. Yango nde nasali po yeba pona mone tozo olingo bosala mutuna wana. Ah. OK. Nazali parmi bato les batani bato un des troisième ezalaki ngai. OK. La lettre B. Troisième ezalaki ngai parce que soki carte wana te. Te. Mokonza mwasi ya mokonza mwasi ya yambo ekolo. Nzambe mokonza ko pangolo makasi. Pona onyonso oyo za ko sala pona bana Congo démocratique. Hauto ko salisa hôpital mabanga ngala ke hôpital mabango tala. Hôpital ezali lokola soki loko nini. Hôpital munene mabanga. So telelo hôpital mabanga na yolo ondimake etoza na Paris. Nyonso na likanisi na ye. Tango avande abule amuli ba comédie bazo ko fobo pourquoi Nzambe toyebi ke liwe ezali mais liwe yo ekomi ko bato bakomi kende boy ba ikono oyo bako siko to na ko defa bato ya théâtre na kati ya mboka Kongo bato mususu yozo sala eloko munene obengi bato o botelanga bato ya théâtre na bino so biso yozo toseli donc jamais il faut za acteur na actrice na yo mama boule na ndenga bo mama abi fona pesa bato ba carte ya hôpital tamsuma kozanga nde mutezo bumisa biso ndengwa nazana mwana ngai Yannick auti poto ayaki na matanga ya papa Steve na biso papa Baruti papa nzamba mona mulimu na yo aya lobi mama na mono California ko mona yo tozana ya na collection Yannick je vous salue voilà aya auti na nord ne to benga na auti na nord le raya wezeka pote amona ngai mama na bango po atala ndenge na koma soki na koli lisusu bie soki na zozo ka mwana moke kaka ye moko mutu ngai angala te po ngai na yebisa bango bana ngai mbula na ngai ezala na buku ya leta mbula ya bipendo eza na buku ya leta so bolingo oyeba mbula na ngai bokende na burugwe salingwala apembeni awa abisa bino mbula na ngai ena boye okosi ye naza boye lobi omona ngai ndenge mosusu lobi soko ye okutaka ndenge mosusu lobi soko oyo nakozala lokola oyo la princesse Gloria Babeya. Mais comment? Voilà. Maman, tu vois, nous avons rajeunir, mais ça a pour prise de charge de santé à ma Denise. Nous avons besoin de choses qui sont les réunions. OK. Oyoki mutu passe. Okimbangana kende na docteur moja. Ndesike ba pesa biso. Lakela docteur na oyoka bien. Yango ezate o lingo maladie ya. Te so maladie ezate lo sala contrôle là. Ba contrôler suki na yo ti na sama kolo na yo. Bon wal to lito zwango epai wa biso bateki mai biso bateki mabele to lito zwango epai wapi ah Denise on n'aime pas les enfants comme ça moi c'est un école on n'aime pas les enfants comme ça donc on veut rester la poto on a ça besoin na biki na zo comme Congo passe encore maman koko na comme Congo passe barbia wate na ken no remoninga eza suya o ko lokate nyonso wana nani mama Denise na Keri Tshisekedi na fondation na ye na pesi bango nyonso mboto mango koto na bino nyonso fondation mobimbe ya bana na ngai ya Basiland Bay nzambe mokonzi apambola ye ezanga mama na bino sikoyo yana nazo pesa mama merci lelo tozali awa tobonaki ndenge yandi mosa kenik na poto asakali na poto avion médical ne babenga asakali nango lelo mama Marie azokende donc pas moyen biso za bato kosakala nsusu te grâce ya nani ya mwasi yango ekola motema bosawa oyi motema bosawa motema mawa ya boboto ya kotala ke mutu aza mutu eloko elobaka te me mutu alobaka ta mwana 2 ans viens akopesa mai abitalité abi fona tombola ba mama oyo fona tombola ba papa et surtout ba mikolo lokola biso nde avec mingi basi ya bikolo nazo bangela ba mposo lelo to perdre to uzobi penu mususu wapi akuta wapi na mboka ni abota wakai mboka na Grand Kasai ici abota ma wapi akuta wapi na voix oyo ka nsute yango na sali tozo pese merci tozo remercier tozo mingi oyo biso cordon Monde na tambuso po yawa na bisaki yone
tamusinga makasi. Ah voilà. Nabi na koloba te, faut cordon na biso aloba. Po to dala moto yo, ata makambo na biso yo so babeli babengi. Cordon yaka moto kingani azobeli. Ye moto ko makambo. Nabi ke soki ya lobi na ngai te na kosala te. Elombe sukari. Mais comment? Na benge mu sécurité. On va te comme la sous émission na biso. C'est que singa te les autres continuer ka ko. Ba retenir ni. Bonga koloba, bona koloba ngai za don. Vraiment. To comme la sous émission na biso Mabi Pendo ba retenir nini surtout pour na Mabi Pendo et en plus pour na maman Denise Nyake aussi peut-être il y a quelque chose à ajouter par maman ya Zolanda yo. Maman. Oza maman na esa la fin. Maman ya bane belé. Maman ngai maman na yo nazali na likambo ya koyebisa yo te. Po biso yo okamata biso en charge. Carte wana ne tolengela kango eza lokola kolekutu passeport. Paso carte wana olakisi akwa na hôpital so okende tande bazolengela yo. Oleki boye mwana leyo aye, mwana leyo azali, mwana leyo azali. Quel hôpital? Quel hôpital? L'hôpital est minene. Et si on veut faire un bon rebelle, ba dollar na ba dollar. Yango nde otinde biso mama. Mama nzamba pambola yo. Mama zala na yo. Kotika biso te. Soko tiki biso ba kolokota biso lokola bambizo. Kotika biso te mama. Pasi na biso yo yebi yango. Pasi ya biso yebi yango. Ata tozozwa. Nde tozwa na ba RTNC. Tozozwa ba salaire. Mais salaire ekokokana oyo sali ata mokolo moko te. Oyo sali papa, maman pardon, eza lokolo som, soki liyo ezaki ya somela yo somela biso liwa. Poto kufate. Oso pesa biso ba hôpital kitoko. Esika ba docteur aminene, ba docteur amayele. To leki wana. Oso pesa biso mama. Nzambe mokonza pambola yo. Mama Marie ya mona yo. Mama Marie. Mama Denise Jacques Tshisekedi. Amona yo. Nakopesa merci na mokonzi mboka na biso. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour apesi biso mama oyo abi pasi ya bana. Mama atona kai mwana ale nini te na moni ale bien te. Mwana ameli nini te na moni ameli bien te. Donc mama azo contrôler bana na ye. Son excellence ya fachi béton oza béton tout tu tambakaja. Tout Mbakaja. Merci beaucoup pour notre pêche maman oyo Alexis biso bolingo na ye. Merci beaucoup tata nzambe mokonza pambola yo. To pesi merci na maman aboti yo, mama Martha Kasal. Mama, vide mukulu akusamba, kwa kupesha mfumu wajitunga. Otosha mfumu wajitunga, uju musoba antu bonso. Muso jitunga jende de bantu wajunga chwa jitunga jende. Mama twasikila nzambe wetu. Nzambe abipendo Esther. Nzambe akumu na mama. Wikali buko lo bombi mwa anyi mama. Nzambe akutwa mpanda mama. Nzambe akutwa mpanda bwa mutu okutwesha mukalenga. Na bino nyonso to fondation Denise bana ngai Nzambe apambola bino pona motema malambo za kalango. Boya butu boke koluka ticket koluka passeport koluka visa bozo kende non na leli vraiment maman Leli comment na mutu soki alakisi yo ndenge ba peshaka za kamala mingi mutu azoka belombisi maman Denise Nyake Route c'est que di première dame ya mokana RDC azwa ba comédien nyon sont en charge vraiment félicitations à vous maman koba musala bongo e kosala malamu mingi pesu encore na fondation Denise Nyake Route Tshisekedi merci na franche collaboration na bino ndenge chaque fois bo joie penda ba comédien kolandela makamna bango eza malamu merci aussi à président Lombe Oazali bongo point focal ba comédien merci beaucoup à président Masumu de Brende Oazali président ya ANTPC Association nationale de cinéma vraiment Nzambe apambola bino to comme na souke mission maman soki mutu pe ndenge obeti mbelawa alingi akutana yo na kopesa félicitations no ya ngai mwana papa camera on a place wana yazwi papa Nzambe mokonzi apambola yo izalinga mama na biki Nzambe mokonzi apambola papa camera
osala mosala na nzambe akutwa mpanda wenza mutu mwepe pe mutu musuku wenza dutalete tuba mama we baba kutuleke jito mwakulunju ngakulewu wakujibele ujubumvu kutuleke jito bato kutangina bato pesha félicitations numéro so mutanga akutana mama abenga nanu yelo so muto yakubana abenga mais alors yo kubese mero na gala lo kubese pese mero na yo okay merci muto alinga mona ngai abenga yo na ina mona mama bipe naza na voiture naza na lopango naza na moto pona yaka makolo mukolo so na musala muto aza na biloko wana ba chauffeur mikolo vous ba chauffeur albeuse bozipe vous soko zo kambele oyo benga numéro na ye oye muto ayi kolukanga ba mama boso badaki misatu memboke bonga alors bien que so muta posa kutana ye amonanga bien ta musu mutu mwanga kabelo pangu ta musu notre président nga benga yo ba benyinga to kenjela moko na okotikala te bala moko okotikala oh ame comment mama soki yo yakite belembele ba yoka ame comment ba musu bazaka bakeka ye moko biso mama mo ba bi bolingo mama mo ba bi ko batela bana bango mama batala bana bango to zo tala bana yo so za bana na yo. Vous comprenez, gars? Je veux que maman bip doit être logique. Oui, l'anglais oui, non, l'anglais non. Merci, Tosuki Awa, Soki Sasongite, Bissel to Kutan Basima, Zaki na prise de vie, Zaki Bongo, Pierrot, Leminga, Pierrot Ipan, Zambie. Oh, Zaki encore. Pierrot, merci. Ouais, cher collègue, mon fils. La caméra woman, Zaki Bongo, Gloria Babel, la princesse, la ya Gloria. Ya Gloria, merci beaucoup. Pour na musala Olandio, ils allaient me les maman. Quand la mobilité, talande musala na yo. Mbala ko sala eloko te pona yo mais so za musala na yo okele musikala musala na yo so mbala linga bala yo bobala na bolingo nzambe ko ya te yaka to vanda olinga te biso bama na bino to kotala musala pona ba mibali ele tiko mobala azate tuzo continuer musala to bokoli bana biso la nzela musala na biso ko lemba te ya tambola na makolo tso tambola makolo ata titole tuzo makolo nzamba ko pambula kaka biso Gloria zo partir au kata yango bombango malamu eta conseil malamu pour la vie non peu ko bossa na te ola kisa fiancé na yo maloba oyo peut maloba makasi merci ma pour fungola nga porte ngai naza eloko pesa yo te vraiment na peso de merci totele babo sungona l'action de ngotuna kiwana mama nga sa makamuna ye check n'y a rien en face ezanga et c'est bip de mer bip moi na leo. Merci beaucoup maman.